Dès qu'on commis là, bazui pe caméra bâti na carte. À l'époque, la caméra tout le monde c'est les nains là. Désolé, bâti pe na carte ba. Tant que batangi kaka, batangi mutuka comme na caméra. Ah, caméra qui. Combien tomboka. Tu dois comprendre que caméra PK. Pandela de charge yo. Donc ça on comprend bien donc n'est attend en réalité attend à Guinée. Bon, attends qui peut être me des la émotion. Non, caméra au moins la comme caméra, au moins la seule caméra sur ta internet au moins la caméra sur la caméra. Ba te belé ba ligne le boulot supposé mutumo quoi. Mais comme ça on peut se émotion, moi comme ça les calés quand on va bon le so tanga kaka na. Olé qui ça. Donc dès qu'on décèle bon temps kaka ba. Donc ya tangi a signé, a signé ici. Après si bon ça va bon to marambo Banza London TV. Président ça trop malin. A des joueurs qui pensent baninga les bakonzi. OK. Banza London TV. Non, on ne pas dans ça, il y a V12, bango, on n'est pas la maman. Non, tata moi c'est un oncle. OK. Banza London TV. Eh ben j'ai na bango. OK, donc oui non. Ya mutunae. Donc, sauf on dit misute. Tu raté bala. OK. Tu kangeka. Banza London TV. Bon, si c'est comme ça, c'est mieux aussi au la décharge. Ça la décharge. Ça la décharge. Pourquoi on dit mais bon, c'est bon on est mis surtout. Tolier là. Ouais. Ça va comme exposé. Ça la décharge, ba mon la décharge ça li papa comme ça c'est bon jour européen. C'est bon. Banza London TV. Le lot et kabola des arabes bon on a moitié. OK. Banza London TV. Dans le rôle à ça y a cassette à copier cassette muso à la cabine non image des Banza London TV. Abenga puis non awa soro bondo 3 donc moi était cartonné était comme puis juste na ba mai nyoso pe soro bondo fois Banza London TV. Tu peux bien pour elle bosser non président 12 aya on répétait à cause on répétait c'est la première fois que ça rivière sur mes aïeux pour ma boto aussi fait 12 à côté tout ça c'est à côté au palangano Banza London TV. nani fondé ça IP avec Ouya quand on potara on pas niveau ni bino baba fondé donc à toyeba puis ça sort rebondir ça wapi. Salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne Dimbanza London Télévision. On est à Kinshasa, précisément à Bandal. Les gars, ils sont Bandal, c'est Paris. Ils sont à Tobi Tamasolo. Les autres, Tobi Tamasolo, il y a moi, le théâtre. Les gars, ils sont là. Communément, ils sont venus à moi, Batamaboki. Les autres sont là. Tout ça, vraiment, à Bandal, Tobi Tamasolo, il y a Batoua Kala. En tout cas, vous avez vraiment des cités. Donc, les gars, vous avez na batak na biso déjà ba invité na déjà na robenga bango ba kota déjà Olivier et puis na Belbis boya bo kota déjà na repé sambote na débrouino original donc débrouino original beaucoup de bino déjà beaucoup de plateau y a rano Olivier Belbis voilà Tobe Tamasona bango Nadine Zamba bambo théâtre son éminence maître quasi toza awa na banda to mekempe ko bitama solo voilà. Vous comprendre hein, tout ça en direct, ça la ra, ça la tout ça moi c'est maman Mké gara, moi c'est maman Mké. Bonjour Olivier. Bonjour. Boni, ça va. Santé calme. En 2025 ba bonne année tout bazo landa biso Belbi, ça va. Oui, ça va, bonjour. Et donc les loto mais kempe obita ma solo il y a mambele kala. Dans tout banana on a Olivier on peut sa biso parcours na yo sérieux banda au la théâtre. Na habité sur le lotika le lotika au moment makasi on me camper ko biso ndenge nini ezala ekoleka ndenge nini okotaki monde de théâtre tout ça bandaki wapi donc voilà bon ngala bandi ba netam se ko échapper hein la pression la bané première fois na théâtre au caméra filmenga ezala no pa ya Willy Mambo ok c'est moi oya Willy Pimpi azena pompon pour on a besoin attendre de konanga ya makila ok kaka moni nazo bina ngopé bien première fois filmer nga ezaka wana ok et après ya kandi sala kana na boss na tika na ngai
Côté au Kalisango, il y a recrutement pour tout le monde. Il y a la bouche à l'oreille. Bouche à l'oreille, ok. Il va V12, groupe Océan, et V12, les autres recrutés. Donc, il y a qui Amina à Chicago, Anna Yolande Chicoyo, Nani Belbiche, ok. Tu as belé, Makombo qui m'a posé ils ont un peu moins là toro qui est côté à Belbiche mais yo pose un peu quand côté africain na groupe wana africain V12 les arandeng nini vraiment merci ngapé na côté na groupe ya Océan de V12 ezala vraiment souhait na ngapenza mingi te mais na bana ko penser beaucoup na vie na nga sona za célèbre na likaka na TV. OK. On a bana linga makamba ko bina trop. Ba vie na nga bana répéter chez bango ba fi donner ko bina katima na bana na makasi. Na ko kenepe ba nyonyo. To yo bika makamba ba musique kande za la kaka mo ba do mo boye a kimisa na ngai. Tant que nous sommes basés dans la vie, photo de maillot, la groupe na biso, il y a Océan de V12. Si je ne me trompe pas, on a dit que la période on a passé première CO6K. Na ba 2003, na kota na groupe V12 na 2003. Makasi ba no be amwa suka. Na 2003 on a banda kuna le 15 février. Dès que banda na banda na kota ba sai Papa Kaloi, ba Jinyola, ba Orly, ba Baby Ro, ba Papa Elindili, ba Pacifique, ba BBC, ba Nadim Toto, donc vraiment tout ça me OK, génial comme hôtel a vu son micro et bando clienté là, hôtel la so ils sont écoute photo boy to raté moi sans et ça la mabe makasi voilà. Autour ba que non beaucoup côté groupe B12 ba te belé ba éviter ndeti na pe personnel na ba quitter ndingu kana prendre donc siko awa obi que non côté gi ba sai ba Pakaloi moi ba te belé wana ba on soit na groupe via V12 oui et ça qui groupe Océan ya V12 bazaki bango pe ba uta ko jouer quelque part ba bano jouer et pas ya papa na mso pe à son nom mais le papa Max Kadiomo ba uta kuna après kolongwana bango kuna nde bayaka basali groupe théâtral Océan de V12 donc bango nyonso wana bazala na kati wana OK OK donc yo posa ki okuta batu bango nde ba V12 ils ont une dernière au côté qui ont dans la côté moi bis toyeba qu'ils a groupe Océan de V12 OK ça fait du contraire ils a dit groupe Océan de V12 mais au moins bataille zaki bataille OK nabi nani kana biso Pakaloi OK c'est mis côté organisation ba répétition Jingle ils a mis ba discipline vient biso Luka na été ça comme pena d'information ça été azaki un metteur en scène il ba neble ça qui bongo sai bon ça c'est de la vice-président fondateur vice-président donc président V12 vice OK président ça OK donc ezaki bongo bo évoluer ki wana bondo et bando le kandeni ba répétition na bino bando le kandeni batano répéter la chef François na Kitambo OK on répéter wana soko disa François na sima moi tant nous za ki wana on répéter wana ba so beaucoup expliquer biso ba souvenir ni na malamu to mamni na malamu oyo bo bénéficier en na temps na bande ko travail bon mako na biso na mutazala dès yo côté na yo il y a bien côté bien il y a côté bien même fois ça salaire na tant que salarié OK to yo kaka ba benga petangai liste ba no benga vanga OK Chicago comme il dit Magouile OK bote na été OK ba benga liste vanga telemi na enveloppe non yangai dans la fungoli la quoi mo entre de master toujours qu'on a fungoli ça ka $25 OK ça ka $25 première fois $25 ils avaient payé à l'époque moi on a habité moko na moko sur azwaka combien maman yo boko ça moi il y a bi côté ba bien moi plaisir tout va bien fait au côté théâtre azwaka salaire il y a eu ils côté quant à moi ba bien nanga o nga na mona na groupe théâtral Océan o esalanga pe na zala le pousser na continuer sur musalango ndeka tolo baka toza ba salaire nga pe na liambongo na kota groupe Océan na kuta bango na pièce ya Sorobondo wana 2 3 donc c'est la première fois na koti groupe na kokota na ko tourner na ko zambongo ensemble na bato ba umela donc et foutelinga pe classe
Et ça, les ninga, makamoko, il y a bien peu ébélé. Vraiment, merci beaucoup à mon président V12 Pitou Kwanzam. Après ça, une opportunité à jouer Banzonzing ébélé pe na bactère aminene. Vous jouez Banzonzing. Vous jouez tout ça là bas film. Là bas maman Linga, bas papa Lisala, pe son ba Kokodioko. Notre tournant na bango, ba pesa biso pe na chance wana pe là jouer tout ça là bas pièce ébélé. Mais na bango nyos ne bazaki bongo sozu président V12 sozu Pataloui sozu Sai. Bobanda fana ba on ndenge nini. Bazaki ndenge nini, là on a ba répétition, on a ba tournage. Bon, Olivier. Bon, président plutôt pardon, président V12, mingi tozaki naé vraiment président V12. OK. Par rapport il y a ba chef Moussous. OK. Et l'autre mosoki qui c'est que yo comprendre était na scène. Ata répéter aussi la rap na yo. Kaka yo mto bandela eloko wana. OK. Donc papa président souci d'acteur va la former. OK. Mais là Moussous comment tika longa yo kota ki vanga bandele lokwana mono sa ikon boso so ça on a ninga bolo on peut que écouter c'est bon ça la bongo donc j'ai plus na président V12 que ba chef na biso Moussous. Donc Pataloui bandos à la mingité non mingité côté non pe l'onion remarque qui oui ezaka bongo eloko penza na remarque beaucoup to bandos na président V12 en tout cas abanda présence ba répétition te attends il y a retard mais azawana Baba chef Moussous babanda komona na vraiment mingi te na baton wana pe bazaki na ba misana bango Moussous babanda na bango kosala ba cop na bango au moins pe boye pe na ba tournage pe boye producteur azana bo c'est la producteur pièce boye mais mutu ayebi ke na principal ou soit na rôle clé a beti sabino mama na mutu mais 12 azawana donc aza papa moko social na biso et puis ouvert na biso abandon lingate ke mwana lela mwana kelela obika makamba on les alate donc yé pina za momba moyen et autant pas j'ai beau tourner beau kaka petit na tendance il faut bêter l'eau. D'accord tu ba Sabino pourquoi balongwa na groupe il y a des fins kadium ba Sabino le pourquoi balongwa na groupe wana bon mi ba président ba bêter solo na té mi ba bêter na muzo za ka ke président amene biso mbongo. OK ben président ameli biso mbongo asema comme nae bien terre tout le monde la biso. OK d'accord et ça non ga bongo. OK siko question mo et pourquoi expliquer biso ndika na otoro loba wa ça bazaki sika moko na V12 et puis na Pataloui na ba Gino là tout ça il oni ça là que non tout le monde que non V12 atikana na groupe yemoko ou ça là que non bande comme sous bazalate. Ça ne saurait répondre. Oui, c'est là que Jino là ensemble tout ça l'oni c'est pas ça tout ça comme ça na mutua comme tabina ndena. OK, c'est un piège. Non, c'est ça question pour toi la bowling ba yeba l'oni ça là que non pour ba tebele ba ta pe bisebele ba ça circuit que non ba mona que non bobi que non ça il va ça coupe mo bango nyonso na ba Pataloui tout wana o mona alors ba balinga pe ba l'oni ça là que non ba ko ya wenge to yongo ndi ba panga bien que mon tabeta version na ndenge na ye mais au PC nga to ba ngo que non ezala ndenge nini l'oni ça là que non bo panzala bon et là vraiment oui ça to panza no mo boye bikande baba na mokilelo e kabola ba dezara mbongo na kwati. OK donc mbongo penza nde makambo to kabwana o esenga ke to kabwana bato na bato febisa ke na bato na ye fondé ça pas ke na bato na ye ezaka likambo ya mbongo ya mbongo to welelaka to salaka pièce ya Sorobondo 3. OK Sorobondo 3 wana tant to tournara ngo ezaka produit il faut te que le producteur na biso Jean-Luc Mukoko. OK les alakaka fondé ateka na ye déjà pièce à Sorobondo wana o ka Sorobondo 3 wana to tourna pièce quand des alaka boz de la producteur aya ou soit atinda mbongo bino botindela ye parce que on a la cassette donc voilà OK fondé à salaka elo moboé a pirater na ye yango az original ateki pirate etikala en surabiso kana pirate donc fondé dans le rôle à ça azoyi cassette ateka na ya copier cassette musu o ala sabino que non image voilà bande ka baba ka nzamba la raté nous on a fait jouer la nango ya muto asoke sa mabe jour moko ezala ya muto
tomonaka boye toya répétition o Jean-Luc Mukoko aza vraiment producteur o ma tosala ebelani sebele abenga quand des alaka so peut se cartonner kuna poto nde ba poto nde babengaka abenga pise no awa soro bondo 3 donc moi était cartonné te comme oui juste na ba mai nyonso to soro bondo fois batuni 2 ou 3 bi 3 oh ba c'est expliquer sur nos ndeni pour cela ngona bar mo bona ma campagne à laquelle elle beauté kabatige bon voilà biso to tuna to yebi o mais 3 c'est comme kuna ndenge nini yeba le bi o bonga no yeba botuna chef na bino OK ah to vanda pe quand des ala kaka chef ba je konzi pe ba ko el bosono président Douzaya on répéter répéter c'est la première fois que ça rivière so mais ça peut même ma boto aussi ouais Vedous a côté to c'est côté au palangano wana électrique no bosili qui déjà oui non déjà boy président ba te continue ba konzi ba lié biso lié ah comment attaquer président Vedous a bi makambo lo banga personne na Vedous na yebi angote OK bon to répéter to vandi to c'est là fondé ou après on te va répéter na pourquoi à Saint-François on te va répéter lundi mercredi vendredi OK président nani fondé ça IP avec Oya quand on potaka on pas ni boni ni bino baba fondé donc à toyeba mais ça sort bon déjà wati OK on sakana nga bombo na nga nani des alaka ba donc fondé voilà ligne intimidé simba moko le roi Jean-Luc Mukoko ba soka ye o benganga na ko confirmer botameli OK on peut y ba bengi pe Jean-Luc Mukoko wana benga la fille to ça kana na kati pa kinda pe poto Pacifique OK Pacifique l'actrice pas banda ko tapne OK abengi atemel libre les Jean-Luc Mukoko pa abandi ko babi so qui appelle ça exemple abiso lelo président Kofi album moko ebimi pa na eza sur les marchés ba fali ba tuna nani botuna yemo leader compréhension et botama wana et botami ti yemo fondé ko badaye ko pesa na tenga na $1,500 OK kuna Jean-Luc abaki 1,800 ya lo bimi to bina 1,500 na 1,800 et tel biso te na besoin kaka ya mbongo na biso OK mama na makambi banda siko siko era banda obeta bongo président V12 ya zaiwa on est étonné tout ko na biso peut-être ba convoice ba bango nyonso balie donc président ça aza trop malin a déjà qui penza baninga le ba konzo OK biso beka ba chef ba libiso là c'est mamna ndenge na bango mais 12 omona ekamoli ya mutu na etaleli ya mutu au moins pas innocent aloba kuta ko te avanda ka boui lobelo côté et par le peuple même bazaki Paxel moko na tabora na bazama ba lié famille tout moi ba réserve bazaki ko na kai OK donc on va le faire donc ça ina V12 bazaki bango balé on dit pas la maman non tata mo sina oncle OK donc ba cousin de tout le monde OK le monde azana réserve ko ma besa mi mais ndeko nanga na OK c'est do chapa ko ni to tient en tout cas rien donc to pela en tout cas rien faut tous balar na biso après jour wana bosuka ga wana bozo ba mbongo jour wana c'est daki na ba guerre nanu il que mezo ma répétition mouvement n'est na kokufa OK mouvement n'est na kokufa mda bazala ti qui ba sepelité alors président faut aluka solution OK ba réunion ba rento yaka solution za maraté na pourquoi moko ko éclater na biti qui samedi boko boy le chef François Kaka OK nana ko to ligne le buto bita moni ba jo ba jina bango OK donc boli non ya mutu na ye donc sauf on limite to raté bala OK to kangeka wala boka ngana inka to kanga ça fondé ça OK ça qui fait qu'il OK to kanga fait jo président 12 donc to zwani mais yem to na carte yem na ka pas à dépenser bino yem to na beta ba kopa likolo ba likolo da ba ndoko zwa ya ngwana côté gi moi polo OK to kanga wana idée ne ute pa na ça na tête non il ne ute pas idée non je ute pas ya Mbrosio il y a le roi moi esprit soda même que tourner na ye le roi moi soda OK habita to kangeka OK to kangeka nkete boye to tabe wana
azokota ya na okota la paroisse ate po parce que apakaka siko boteleme nini boye so boteleme nini boye bilo mo nja ndolonga alo besui boteleme nini kote président so la rango eyo to yeke waya arasira bino ke no bozo mbongo OK ça azola simsika bapungi ça ouais umela foto kanga ka so ayebi bu biso lingeli d'accord et ba ya apakaka na ye zako ndie bleu boye bah bleu ou vert dans bah bleu par contre bien c'est propre les pommes mutu quand na propre kaka vide kaka boye o te mutana mbonga lobi rien car edete donc la jeu on est pakaloya ka kolobane bon si c'est comme ça c'est moi aussi au sala décharge sala décharge pas ndima po bon c'est bon monde biso tout tolier là ouais biso tout comme exposé sala décharge ba monde la décharge sali papa comme ça c'est bon jour européen ça bon OK OK donc la temps peut se répéter la chef quel moi misra bango papa attends là ma komarate te siko nana komara nana spomara mutalela mtakomaki et là oui bien les alanga moi minene ngano sa te bino moboko OK donc Papaloui azui ce qui entre Papaloui ou la fille tout ça ne BBC mbenga mako na bango nde akomaka kama sisi kokoma bapesi fonde ça yatanga OK atenge sili si apasa nini asini OK tant a signé ben c'est bon OK merci beaucoup de signer tout temps ba makambo eza kati comme ça pour battre ça ba yoka ndenge ba komi pour basa lancer que yo ko signer au promettre batu au pesani OK de batangele wana ke oko ba koma ini na ba koma ki ndinga ba ke andimi ko pesa biso mutuka etekama pour to zo mbongo na biso de bon de ba komi là bazui pe caméra bati na kati à l'époque la caméra tout le monde c'est les nains désolé bati na kati ba tant ka batangi kaka batangi mutuka comme na caméra caméra qui combien tomboka caméra peka bandela de charge yo donc ça on comprend bien donc nenga attend en réalité tanga ginete bon attanga qui peut me de la émotion non caméra au moins la comme caméra au moins ce caméra so tanga te au moins la caméra non ba bele ba lingelo bulu supposa mutu moko mais comme ça on peut se émotion maintenant comme ça les kalika na ka bongo lexo tanga kaka na ole kisa donc est-ce qu'on décèle bon temps kaka donc ya tangi a signé ya silisi après si bon ça va bon to marambo to tanga bando tanga ke non deux aboye o tike so mutuka na caméra nder moyo kibongo aboyi baba de charge biso beto bien elle poussani to bandi boya na to bi donc bino boya ko mais fin de compte kaka to eka o tana c'est to bi bon va la caméra ça artiste faut que là caméra longo donc parlant de to kanga mutuka bo mutuka ngope ko bozwa mutuka mikanda mutuka na bote kango ndengeni mikanda za te bote kandenge dele boka na mbongo ya daseleki ya ka terrible guerre maman na rendre compte tina famille ya V12 na sai donc ça parce que bimilo ko la V12 patindi bana manqué piston d'abord batala pete non sai est-ce qu'on kai aller batula on batala ki monte de côté do sani mais à part wana nzamba ka kotakinya kimia penze kotaka ayepa pesi mikanda mituka mituka etekama to ndimaka tobakata 10 francs tozwa yango po eza motoki na biso omoni batournage oyo tokenda oyo banzonzingi oyo bosala baproducteur pesi ekwanga te ezozwa bino ba 3-4 jours obima 6 heures na ndako ozonga ya mosusu 21 heures 22 heures po imagine toi yo obimi na ndako no 6 heures ozonga 22 heures 21 heures après na suka baoloba noke misala mbokendaki salaire ezali même bible kutu eloba kutu mba oye ba mérité na ba salaire bon effectivement sikoyo mais ndenge ezalaka kaka aye kopesa toteki mpe tozwa bambongo ekomi ke siko ekomandika bapartage
banani baokenda président 12 ouais place wana wa na fondé sai voilà les aïndeni bo zaina réunion te en fait aussi la nyonso zuzu ba mikena mso ba enveloppe na biso so to yeka na lié ya siège bana pas bana répéter OK tant ekomi sko ba awe communikambo mutu na mutu fasa la ba on a na ndenge na ye ba o balingi ba kende pas V12 ba ke mpanza V12 donc ce que ba kaboloki on le roi kati le roi départ ngamba V12 ngamba sai OK donc on nga kende pas V12 a kende mpanzi ya V12 on nga ke pas sai a ke pas sai voilà sai za présent V12 azali ko biso le roi to zana so ba hypocrite te ba na biso côté to kende en tout cas majorité tout okendaka et pas V12 OK so ba o ba na so ba samba ya robomba manasimo ba bon et là c'est bana ba jino là ba orly bon ba tikala na ba on ngambu ya fondé sai biso nyonso bokendaka na biso et pas ya président 12 parce que tout le monde a une zala na biso transparent abanda kumbela biso bien donc abanda za na biso bien au moment ya ba répétition ya ba tournage et tout donc c'est fait la critique à la kuna vraiment merci beaucoup président V12 Fitu Kwanzambi on a toujours quand on a toujours dans groupe V12 non naza na groupe V12 et puis na groupe V12 ntalongola ngate kuna ba badengana batu te balongola pe batu te ngamo kaka elope mingi banozo sanga sima au moins au boti esenga fo pema badlomo ya bongo natalaka ngabite na changer non les côtés na yeke pas papa koba na yeke pas papa koba na évoluer kuna pas papa koba. En tout cas, merci beaucoup, na président, na papa Koba. Obinga vraiment na lubango na chansa, na étoile. Il y a un groupe monté na kenda ba vansanga na banto na sala o une semaine 2 semaines. Papa Koba na kenda bo na ele lo bimba mona tourner. Donc mutakuta ni sanga na baba e Johnny Chakala. Ba ibakatai. Ba malo mboto, ba papa Tito, ba la duchesse, ba Christian Shoga, ba to pena Joan ba ngomba papa Makaya. Donc papa Koba kutani sangana batu wana. OK, d'accord. Olivier Yobe oza toujours théâtre ou bien ngai aba makambo wana anataliga oyo. C'est ba ko ba ndulema ba ngoto ba mela ba tombon. Ba mela ba bala. Et puis wana pe pas à un vivant. À chaque débat se fait à complet bon yo donc on est dans la 6e des humanités abi soit autant soit do ça va théâtre na wa attends lim dof to le chic déjà on sait que tu boya effectivement de la ko chic théâtre j'ai diplôme mais que star là comme ingénieur mais relation ma kasi penda na dans monde donc makila na zana ngo makila bezali actuellement na ba non na Belgique lelo soki moi, on a Botami et la moitié on va bien ça la théâtre. Est-ce que on dit ça là? En tout cas, franchement, ça m'a baissé. Mais bah moi, on a beaucoup de théâtre. Ah ça dépend pour la nuit. Oebi à l'époque, théâtre ça bien. Théâtre lelo et comment na maman na rencontre. Et comment na maman ya kimité mama bé. Lelo et comment théâtre tolinganité. OK. Oboka na ba maladie. Donc ça ba makamobo ya mabe. OK. Donc voilà. Comprendre moi courant kinde zara courant et ça ya on va banga ba banga. Voilà. Théâtre comment na makama mabe ebele. Papa to tourner to tourner. Leka théâtre comment na makamo ya mabe ebele. Biso mona ba actrice na ba acteur congolais tolinganité. OK. Comment ça fait ti biso na to sa musala moko. Lelo autant bazu ninga moko boye ba pese rôle clé ou principal yo nyongele o parvenir pour que kotanda kanganga po okanga mninga wana soka leki na casting akoko jouer te donc ba joyer te ba mona kayo o vanda boye o baki mninga malade na zalane lo mo boye tikalanga ya moni papa Masumu le président papa Masumu dernièrement to ta ko kende réunion ya tant acteur na biso akufaka nani Chiko pour lulu donc papa Masumu abi à l'époque biso to leka na radio babenga ko to ba maboke to so ba succès makasi to sana mabete mais bino bana lelo
TV beaucoup beaucoup la baninga malade beaucoup beaucoup na bakanda donc bozo bomana et c'est l'oni des osa bino bon eza kitoko te yango moni ba raison pour na ngana ngati ngabana ngana ngati basati ya alors on dit pour le monde théâtre mingi surtout ba fille ba pour ba pesa parole ba faut appeler ça nzoto ba ça kindumba na ba groupe oleki déjà na ba groupe ni au monde ba bilo quant à moi je peux dire comment donc et dépendra na mutu to boité palo ba place nyoso mibali bazali ba moni basi to ezanga te so et dépendre na yo mutu ba olinga wana oui wana non na mnoko na yo ba président na pe bakanga na bomba na makasti bakanga bat na makasti ezalande ni yo oyebike so kendelela ki pena bit neta kineke sambu sala oboya babu kwana mais so c'est un souci mo bondo linga pe ke président so making akanga pe no ndima na na ye yango de sala ma bongo ezalo kwa ba identité to ba ke mutu soki aza ba identité na uti na ndako na bango ayi na monde arabe mission de susu bien donc mais na ba groupe on a leki ya na président monté atkela ko linga mona groupe alinga mona groupe et surtout ndeti papa koba ata pesi no rôle bo jouer a linga te ke moi si to mobile okanga moi si makasi be poitrine ya moi si kanga mananzo to non abi a moi sa mutu poza mobile mutu ndeti lolo pour le moment na zana ngana le prédicateur, pas président énergie, Témar Niat, mon président, mon boss, président ma bon fête, il y a mon thème malam donc oh, asala comme na bambongo na ye. Le canapé TV chaque vendredi à 21h30, rediffusion na biso ezalaka samedi à 11h30. OK, d'accord. Merci à Tozongilo, Olivier Yopé par rapport à la question à tout qui olinga lelo po botimo na yo asala théâtre. Si bon. Moni bana quand on colle la makanisi mususu moi na ngabe ngabalo kwa moi lokola nzinzi bala seka efulute OK o tala fulu yango kuna ye moko sa mo ke landa fulu sa mo ne ke nini mo mwe lo ngala le kadena mukena monde wana me ko mwe ko taye kene na ngoboe sala ngoboe wana ba moi si bien moi mbali bon ça dépend moi ça moi c'est za mobali parce que lelo o za basi na mibali to ba ici bazali ba sa fianté OK azomona pe impone mutu akokanisela mutu oh ça bien ndenge nzamba au senga donc ezaka théâtre domaine nyoso moi a pas ko boma mutu na ko yiba mais ça métier o pesa quelque chose na ko aider à moi en encadrement talent de Zolanda OK, c'est bon. Merci donc Tokumi Penza vraiment na suka émission biso. Merci d'avoir ndeko tout aux Zolanda biso na habité. Moi ba mot de la fin, moi dédicace c'est ça là moi bien oui Babis. Vraiment la dédicace na vraiment bosso. Na opé ça président na énergie Témar Niat. Ba mbote na ye. Na pesi président na vedu kwa nzambi meto asala kilelo. Belbiche tendance ayeba na monde art na yeba pe de musala ngo na pesi mbote na président na Koba Kwalama papa Koba Kwalama vraiment Jeanne Yaoza Rit Mulanga Tumba Martini mon centre ma copine à moi donc na pesi ba mbote belé so na bina ba lotanga ba baze belé na pesi ba na mbote mère de beaucoup d'enfants d'accord baza ko ba ko combien Nana bana 4, 3 garçons, une fille. D'accord. Donc Lionel Katima, Belda Katima, Jaël Henri Amis, Exaucé Kanayama. Papa Za. Pour le moment. Papa Za. D'accord, Olivier. Voilà. Ce que je veux ma dédicace là. Pardon, excusez-moi. La baki de ça mabe famille akawa mobimba na pesi mbote mon père spirituel là du Samso Kalumbe ba mbote na yo botana somo Carmen na pesi mbote na bato balinganga na ba obalinganga te na ba oba yebinga na ba oba yebinga te je vous aime beaucoup in Paris wa kapote na bino. D'accord, merci ouais Olivier yo pe ba dédicace na yo na ba bato akala ko to beli bato B12 OK za B12 banzambi ça ça bien que ça monde voilà des bêtises sur la barre effectivement donc mambo de ça sur Bazali pour dire on a eu gilet kilo le ba on na té ya za côté OK na ba nièce na neveu na tout Chicago Koyame na Irlande sans oublier Mathieu Kaija maman Jackie Boulay
maman Fifi Tema, donc Bambo de trop, de la picha et de Zolo. Donc tout le monde, les neveux, les nièces, les gars, les Moulaï. Na masalanga pe akati comme Skambala président. On avait la présidente. Derrière la caméra donc il y a une caméra, il y a une caméra Skambala. Et pro. Et puis moi de pro, on a bakien tout il y a staff de deux sages. Ouais. Une émission. OK. Et puis bonne année à tout le monde. OK, c'est bon, merci. Donc merci pour ton assistance, il y a ingénieur fils Kezolo donc il est pas à côté sur la caméra baby. Ordinateur baby donc azana pour la bien en tout cas merci vraiment à Nengibo Ndimaki to ça na bino émission 2025 en tout cas merci na bino nyonso abonné nyonso à des Mbanza London Télévision Nenge bo pesa biso confiance au servir bino merci na Nadine Zamba merci na son éminence maître Kazi merci na 3 fois international des Bruno original merci na ba congolais nyonso bye.